Ale kumanga motema moto yaya. Vous kaka. Qui ça? Nabiso. Qui est l'équipe partout? KNB. Kinshasa Nabiso. Qui est l'équipe partout? Kisasa et l'équipe partout. Mikolo les abîmes, pardon. Jima c'est la yolo ratate. Et on a bien yo. Ah, Jimmy Mukende. Où est là? Banakin. Qu'est-ce que j'ai zappé. Ce putain de mot. KNB tellement. KNB tellement qui chasse l'équipe partout. Jimmy Mukendi. Mais là, KNB que zappé. Ce putain de mot. Check au Vandi. Des fidèles téléspectateurs, il y a magazine KNB Kinshasa Nabiso. Bienvenue dans le numéro ya Sika ya magazine. Ba membre ya rassemblement ba nosaki mercredi 19 octobre journée ville morte yango KNB et ça est le constat oyo. Comme annoncé par le rassemblement journée à mercredi 19 octobre, Bakinois Mingi ba préféra ki ko fanda na bango nanda kupo rassemblement à Lobaki Keza ville morte. En partant du marché Bayakana commune Yangiringiri, en passant sur le croisement des avenues Force publique na Sosati na rond-point Kimponza, to constata que circulation ezalaki vraiment makasité pe ba magasin mingi ezalaki fermé. Arrivé sur la place Victoire, même constat au salaki école, boutique, magasin, banque et autres petits commerces ezalaki ya kokanga. Certaines avenues Koutou et Komaki transformées en terrain de football. Mais il faudra signifier que ba transport en commun y a l'État, à l'occurrence Transco et Salaki. Mais quelques transports privés pe ezalaki ko circuler na bande konabiso ba wewa ndambu pe ba salaki. Na rond-point Willery, na boulevard mouvement ezalaki makasité, pas assez de transport pe ba magasin fermé. Na avenue du commerce même chose. À ce sujet, Bakinois mingi baboya ki koloba na micro na biso, mais quelques-uns bandima ki koloba boyo ka ndenge balobaki. Pour la répondre, ndeko na biso baki ko sala aventure na bango ya Kanchachi, lelo bo vanda na bandako, po bo sala symbole otobengi carton jaune. Lelo yo Union européenne a mon appel isusu que décision azuachi o ya koyebisa bana mboka ya Congo na ba politique nyonso que il faut les élections dans un délai consensuel. Il faut les élections dans un délai avec un dialogue inclusif, pas forcer davantage les sanctions à Bango. Le 19 le 20, bato bakufa iko pona barrière ba opposants, na bango bato ba soi-disant ba politiciens. To na posa makambo wana te. Toza na souci. Papa Tichi, aza papa na biso, puisque tout total peut-être aza patriarche. Alors, ce qui a moni place moi eloko moko boye pa na kabila zo simba ta bengi mwana yaka swati yaka tala place bobo. C'est comme ça batambusa mboka bongo. Batan pour un beau que non, il faut qu'à to ganga to boma. Non, cette fois-ci, biso ba jeune, tolobi, non. Bakoki ba manipuler les sous biso te. Pour na biso ville morte, ezate, toke musala. Une certaine opinion ezoloba que mot d'ordre ya rassemblement ezalaki respecté, mais misusu pe balobi que ba journée ya boye l'État congolais a perdaka ba millions et belé. Kinshasa et l'équipe partout. Société nationale de l'électricité a été pour lancer système au foutité to kati yango to solo la kina bakinois ba bi sabiso soki depuis balancer système wana est-ce que courant est normal topé ezaka ranenge ezalaki auparavant. Kinshasa et l'équipe partout, Mikoleleki, Société nationale de l'électricité, SNEL en sigle, et lancé qui campagne, il y a recouvrement au foutité bakatio. Donc, on va au foot à courant et au kata. On y a autre tout na bakinois. Depuis campagne, on a banda. Est-ce que courant est bon à Kinshasa toté?
banda baloba makambo wana tuka courant ezalaka te ma bakobongisa biso courant tobongisa bambongo tofuta so donc soko futi kutu te yango kutu ezalaka te koosamba na bango bakolongola basinga mais tozofuta courant yango epelaka te yaya tosenga kaka SNEL a résoudre maloba na yo abisaki biso ke courant ekozala kitoko so tofuti bafacture ofuti te bakati mais biso tozofuta courant mais bazokata biso courant ezoya normalement te ezoya na ndambu lelo ye lobi ye te lelo na mulili insécurité pe epai donc c'est un peu ça wati banda balancer da makambo courant wana courant va na stable na vumana te ba courant e comme 2 jours batindi koto mususu nikolela niso banisi batindi siko to mususu ba to e bate suki mboko sito tamala ndeni to futa mbongo facture ya na ngwebele mais to futa mbongo to ebite suki te marché ndengeni dede kezaka na vedi comex a mais commune à kin barombo courir aux alane ba de l'estage katara pas pam le problème est que moment où il fallait forcer ne de baka à l'époque ne courir zalaka pour un moment où courir za fouti ils a droit faut foot parce que ils a pas quoi l'état hein ils a pas quoi l'état mais si ko tant on pas quoi l'état faut courir mais le courant comment vous passer courant comment ba mo kabola ngona ba mboka ba pa bien de courant go sala ba 3 jours et ma journée musubo roza na courant jour musu ya te baninga ba de l'estage courir za la rapenda te il faut venda bata na côté ya makamba courant na penza to se pela il faut courir za la kana banda couper mo rozo ngabwe facture réseau ya quelqu'un pendant une semaine courant y est 2 fois le 2 fois ce que y est 3e jour au monde abattre c'est le bailler au foot à facture prenons qu'on paye on est capable de foutre facture one mais après au ça là 7 jours 8 jours 9 jours courant y a caté 2 jours vous faut payer ça ne sert à rien mais on a des ordres quel que soit va continuer comme ça personne ne sera satisfait mais vous utilisez le comme côté facture mais to l'accepter bonne volonté to kento fouta nous payons après tout vous payez aujourd'hui 10 jours après on vous envoie du courant téléphone pour que charger il faut aller dans une cabine vous payez 100 francs aussi longtemps vous avez branché dans Estelle c'est une honte bolandi wana ndenge quelques kino ba émettre ba vie na bango vraiment bazali na mawa mingi parce que ata mukete courant etikala ko bonga na Kinshasa malgré ba campagne on a vraiment ekoza malamu soki SNEL malgré ba campagne na zo sala ameka pe koza son ya ko bongisa courant wana pe koza la intérêt Kinshasa po ba kino ba futi courant pe bonge non ke bazo futa courant ezo bonga te Kinshasa et l'équipe partout étudiants mingi na Kinshasa ceux qui a défendre to pesa mokolo ya collation bazala mauvaise habitude ya ko mata likolo ya mituka to pe ko bimisa mituna ba fenêtre ya mituka yango ba kinwa ba déplorer comportement wana tous les deux ils ont été touchés par l'aventure comme toi. J'aurais un mot simplement à te dire. Bah étudiants mingi na ville à Kinshasa ba comment le comportement sur 6 classe donc toujours à collation afin na mutu komo na milibanda telemi mupanzi yango magazine na bino KLB et ko sola na ba parents ba meka un peu ko yebisa biso ba risque nini mutakoki ko zo lorsque afani ba mipanzi ya voiture wana même si esengwele ki boyo ka ndenge ba parents ba lobi na miko ya KNB ba tita sur 6 classe yo oji comme lo za lauréat pour que Nandako n'a pas fallu au Madalikolo à taxi bis, tous vendent la portière, pour pas mon ayo que yo, si comme l'auréat, pour l'auréat, le bossé zayo te l'auréat basé belé. Il faut mettre comme il pèse la discipline, dans le sens que, au comme Nandako, au que nous se Nandako, n'a les bottes na yo, ton abami na yo. Mais c'est une idée de vendre Nandela, par sous bamoto, bâtir mon longo, pour na tapade, au que nous koufa, au tigna de promango. C'est pas bien ça. C'est important, mais tout ça, c'est dépendre d'abord du gouvernement. Ce qu'on me dit en Mboka, parce que la population congolaise toujours ignorant et comme mais ça le parent abot moi naie moi parent m'a guidé moi nake tambola yaka ko ça boité ko ça la boité comme gouvernement pe baza parent ba mba bi ke le connaît za mabe ba bina fenêtre ba musu likolo ba siffler moto ba ko fa rebelle mais baza toujours ignorant gouvernement même gouvernement pekisi yango le bazonga la source parce que kolani makambo gouvernement pekisi gouvernement wala nelaka yango te ndo moni des ezala ça malamu te mais gouvernement faut atteler maso gouvernement te ba nokonyeka bongo donc il y a tranquillité tant qu'intellectuel tant que qui se exposer dans matériel la camion ceux qui ont ça accéléré beaucoup au moment que dépense ba salaki à année mobimbe que perte peut-être pour aussi sa classe de dépasser qui ba mbongo mobo la minute moka mokendo matériel la camion ko okufiel histoire ici lié
toyoki ndenge bakino baémettre bapoint de vue na bango donc balobi eza malamu te étant que intellectuel osilisi classe fana na kati ya mutuka kende na ndako calmement parce que kofanda mopanzi wana eza na barisque mpe badanger ebele bongo soki accident oye okufi osala sous diplôme na yo te nani aperdre. Kinshasa eleki partout. Tinda photo na yo en mode selfie kanga photo buka kingo seka moke gagner ton tinda yango na page Facebook Kinshasa na biso KNB. Zanga photo to seka moke buka kingo écoutez en selfie écoutez Zanga photo to seka moke écoutez, en selfie, écoutez, sur la photo, tout c'est comme ok, écoutez, en selfie, écoutez. Docteur Dieudonné Ngo a expliqué ce qu'il faut qu'on s'aille examiner pour la glaucome. Le glaucome est une tueuse silencieuse. C'est comme ça qu'on l'appelle. Parce qu'on ne ressent rien. Le malade ne se plaint de rien. Absolument rien. Donc il n'y a pas vraiment de signes comme tel. Elle est une maladie silencieuse. Elle évolue comme ça. Et elle surprend. Le traitement du glaucome, c'est d'abord, il repose sur un trépied, un traitement médical. Ensuite, il y a le traitement chirurgical et le laser également. Donc, c'est le médecin qui est devant le malade qui choisit le type de traitement qu'il peut administrer suivant l'état du malade. Parce que le glaucome, si on le diagnostique beaucoup plus tôt, ça ne sert à rien que le médecin aille directement dans la chirurgie. Il va voir avec son malade comment, suivant les moyens dont dispose le malade. Mais sinon, c'est un traitement d'abord médical, mais c'est un traitement médical à vie. C'est ça qui est le plus important à relever. C'est un traitement médical à vie. Et très souvent, nous avons de sérieux problèmes avec les patients. Vous avez diagnostiqué qu'il a cette maladie. Lui, il dit qu'il voit bien. Et vous lui demandez de mettre les gouttes tous les jours. Mais souvent, dans le suivi, il y a des réels problèmes. Lorsqu'on a atteint 40 ans, il faut que toute personne, ne fût-ce qu'une fois par an, puisse se faire examiner, puisse se faire prendre de l'attention, ne fût-ce qu'une fois par an, à partir de 40 ans. Parce que quand cette tension est élevée, vous ne ressentez rien, il n'y a rien. Mais entre-temps, c'est le nerf qui est en train d'être détruit. Et je donne un exemple. Lorsque vous regardez un arbre, l'arbre a des feuilles. Lorsqu'une feuille tombe, c'est rien, vous n'allez pas remarquer qu'une feuille tombe, mais une feuille tombe, une deuxième feuille va tomber aussi. Et c'est comme ça que le nerf est détruit, petit à petit. Donc, il faudra, une fois par an, qu'on se fasse prendre l'attention de l'œil. Reporter ya KNB bakendaki kosolola na bakinois bayebisa biso soki alingi akende kokota na lopango moko mpo afutela. Est-ce que bazalaka na habitude ya kosigne contrat de bail na bailleur? Kinshasa l'équipe partout, le magazine na bino toza na commune ya Gombe. Pour on soina ba kina ba mekapo ko yebisa biso tango bagenaka. Kopesa ba garantie ya banda pour ceux qui bazora peta ya osala contrat de bail na ba bailleur na bango. Na mi keza erreur moko boye que un jour soit problème mo ko ya entre yo na bailleur. Après, on ne peut pas l'état pour tout le contrat contre les athées. Les erreurs n'a pas yo locataire, donc ils ont un risque. Mais
tozwaka kaka bongo tanke ntango oza na mposa ndako bon ouais sinon contrat tosala nsima ondimi na ozwi na ndako koti majorité eloko wana eyekobima sika mpo kala ezalaki te toyekoyoka ngo ke contrat de bail ekoma mais l'état nde fo asala makasi ke asensibiliser population tobanda kosala ke avant tout ya kodwa ndako fo tosala contrat de bail en tout cas la plupart na njili mpo nga aza na njili la plupart vraiment na njili makamona contrat de bail eza kaka ma parce que nga na bandi kozwa ndako mwa kala maintenant nasala contrat de bail te ezala kaka tosali mokanda ke napesi mongo garantie toyokani c'est fini bon nanu te okoti ofuti kaka ndenge ya lake toyo 6 mois ofuti mbongo na okonti ba contrat wana en tout cas non nakutana eloko wana te bon ça dépend na bandako ka neti nde tokinda neti locataire te koluwe pa bayer na ye okopesa kaka quoi garantie bien soki asengi 7 mois opesi garantie na ya 7 mois mais contrat wana peut-être na baappartement mais kana bandako kani tokinda ozwa boye nano namonango te Bokine bakino balobi, la plupart ya bakino balobi que bango ba exigeant na bango ba contrat de bail te. Il suffit qu'à basela acte de reconnaissance a pesi na mbongo azana à l'aise mais aux vraiment malam na bino tango ke ko pesa mbongo na ya garantie anda ku bo exigeant payer ba contrat de bail et puis ba contrat de bail wana il fait dans la conforme na mibeko pour le soli comme commis oza quand même na raison na on a l'état Kinshasa et l'équipe partout. Bato mingi na Kinshasa bazala na comportement ya mabe soki amoni mwana ya muninga na ye ya sali gaffe akobeta ye olie apesa rapport epa ya mama na ye. Toye kosoana ba parents ba meka un peu ko pesa biso ba réaction na bango lorsque moi na ki ko sakana pas voisin eux ka sali mabe to abukelo ko ta bundina muninga voisin abeti oro sala ni bo ka ndenge ba parents ba lobi na miko ya KNB. Tita on a zoyoka réaction bobeti mwana ngai na otuna kutu tembala moko tobundi tokoboma na makasi mabe non ko otuna na d'abord ko beti mwana ngai likambo ni so bapesi ngai ke o babeti mwana ngai sala pa babeti ta po so babeti place mabe akanga misiko na lobani parce nga na corriger mwana ba parents babeta batika obeta bana bato base la parole ata sali mabendenge nyonso ata yibaki obeta ata sopaki nsana fufu bozui mwana bose limité wana bozeli parano aisi so moni mwana nga sali mabe to abeti mwana na yo pesa nga rapport nga mona yebi nde na ko edike mwana nga mais soko ki obeti mwana nga parfois mwana nga babeta kete baya lo ba mwana malade emso aza malade na kati nzoto yebi to beti akufi to yokana te toyoki ndenge ba parents ba pesi ba point de vue na bango donc balobi ba kosepela te babeta mwana na ye pa voisin donc voisin soki mwana muninga sali mabe zela ti parent na ye koya opesa ye rapport yenda yebi ndenge nini ya edikaka mwana na ye ke oyo zwa obeta mwana ya muninga na esika parent na ye ebongo soki akufi to akangami okosala nini. Kinshasa et l'équipe partout. Rédaction ya KNB solola kina bakinoa bapesa biso ba point de vue na bango pona koloba soki manifestation moko esalami na mboka est-ce que ça important ya kotumba kaka ba bus oyo l'état tshela biso. Na Kinshasa, tu remarques que lorsque il y a un moment de manifestation politique, tout le peuple a revendiqué droit na ye, au moment la population, la réaction est justement quand on retourne à bus. Il y a un magazine na bino ko so na ba jeune na ba papa na ba maman ba meka mpe ko yebisa biso soki ko tumba ba bus eza solution. Boyo ka ndenge balobi na miko ya KNB. La solution te parce que ça va biloko ya biso ba sombi pour na peuple congolais. Tant tozo tumba to se priser kaka biso moko na makamunyoso. C'est ça, il y a un des amabés. Tumbabisi, les amabés, ça c'est la normalité. Ce qui va te revendiquer, pour balobi bien, bazo revendiquer ba droit na bango. Ba droit wana eza bisite, ba transco wana ezali biloko moko eza pour na communauté. Sont des eza ba bien pour na peuple congolais, pour na transport. Ezate okende kotumbango, soko tumbiango ozwini. Normalement ngai lokwa congolais nayebi ke bis na ba biloko msusu eza lokwa bien commun ya biso eza ba héritage ya biso ba congolais kotumbango normalement eza mabe
D'abord, ngai na omona keno soto tumbi yango eza ko bebisa ba héritage na biso. Kutumba bis eza vraiment solution mate mais toujours vivre na mokili soki roza ne loro no moko boye eza loro na yo mais oroyi pe ko bebisa ngo pona loro no pona kanda moko boye soki ezali oroyi pe bebisa loro na pona kanda o ezali quoi. Mais kutumba bis meza solution bien commun lelo ata muto tozana besoin ka king akei babiso ne kotika pona biso. Mais ça inutile ya kotumba bis si ko soko moni niveau ba doit comme kotumba bis c'est que ça ben filtré. Bien commun faut respecter. Toyoki ndenge ba congolais ba émettre ba point de vue na bango ba lobi que eza malamu te parce que ceux qui manifestation ezali kotumba bus eza nango solution te parce que ba bus wana isunga population na ba déplacement nango po ba konzi wana ba mataka na bango na ba bus wana te. Kinshasa et l'équipe partout. Mibali va réagir na miko ya KND soki ya memara ba fiancé na ye à plusieurs reprises la famille na ye et que famille wana ba boyaka toujours ba fiancé wana soki ya osala nini. Weindi makasi tongo ekosuka kase tana nazali responsable na yo yo nde ozali coupable ya misère na ngai. Kinshasa l'équipe partout to eko so na ba jeune garçon ba meka un peu ko ebisa biso so que sali ko memi ba fiancé 5 fois na famille à chaque fois memara ba famille pe ça ka ba raison o aza muluba o aza mutu etengama et tant que mobali réaction na eko zali to décision na ya suka eko zala nini bo ka ndenge ba garçon ba lobi na micro ya KNB parce que ba erreur ezala mutu ye monda consommer ba erreur na moni kolinga te un jour na vu ya kolobo bino maman mtaponela kanga leki mtaponela kanga yango na homo subir. C'est-à-dire, erreur aux aïeux, c'est vrai, tu as un conseil. Qui n'a même loin, même pasteur, a recoté à poner là au moins. Pour Nanine, Nzambe, ouais, qui est là, il a côté à côté sous télécambon. Bon, pasteur à côté en est. Bon, moi, personnellement, je suis victime de la proposition à Bango. Il y a une koyaki. Le quoi na koyaki, na une décision. Il faut linga muto mutema na ngezo linga et non na linga muto bazo ponelanga décision na ngeza kanoko c'est bon que ozali mwasa suka ona memeli bango ya choix na ngai décision na ngai oza wana mwasi na nga suka pe ya choix na nga no mema yango pe mwasi na nga suka wana kotaka na bango pe d'autre part mais choix est individuel hein. Toki ndenge ba garçon ba pesi ba point de vue na bango ba lobi que ba rolanda selon motema pe choix na bango et non c'est que o famille lobby famille pe bakotaka mambo bolingo batute donc lorsque mutalingi mutu na ye faut kotika ye akokisa ba choix na ye tina suka. Kinshasa et l'équipe partout. Nulle part ailleurs que j'ai 3 compagnies ce qu'on a besoin de consommer mutu kana yo ki mambangu na avenue Colonel Ebea non loin il y a hôtel de ville. Nulle part ailleurs que chez Trust, des véhicules d'occasion de haute qualité avec moins de kilomètres dans notre stock. Vous y trouverez toutes vos marques préférées. Toyota IST, Toyota Passo, Mazda Demio, Toyota Yaris, Prado, Nissan Skyline et tant d'autres. L'équipe technique ne laisse rien au hasard avec plus de 60 points de contrôle pour vous assurer une conduite avec des véhicules en très bon état. Visitez le site www.japanesevehicles.com, faites le choix de votre véhicule et contactez Force One Service situé sur Colonel Ebea, numéro 56, immeuble Boncoin, côte à côte de la Napi, à 1 minute de l'hôtel de ville de Kinshasa. Ou appelez le 081 99 64 301. Email info@forceoneservice.com. Nous vous accompagnons dans toutes les étapes. Plaque d'immatriculation, assurance annuelle, transport Matadi Kinshasa et un service après-vente assuré. Un seul site, www.japanesevehicles.com. Force One, l'unique et le seul représentant de Trust en RDC. CAN Gabon 2017, tirage au sort et Salamaki Lobby na Gabon.
Confédération africaine et procéda qui lobby na Libreville na tirage au sort ya CAN Gabon 2017. Les 4 groupes Oyozo composé compétition et si et Yebani. Na groupe A, le pays hôte Gabon a se retrouvé na Burkina Faso, Cameroun na Guinée. Site na bango ezali Libreville. Na groupe B, Algérie, Tunisie, Sénégal, Zimbabwe, bango site na bango ezali Franceville. Groupe C, Oyozali ko intéressé ba Congolais, toza na Côte d'Ivoire, Maroc, Togo na ba Léopard ya RDC. Site na bango ezali OM. Na groupe D toza na Ghana, Mali, Égypte na Uganda. Bango site na bango ezali na Port-Gentil. La 31e édition ya CAN ekobanda bongo le 14 janvier 2017 pe ekosouka le 5 février 2017. Donc souhait ya ba Congolais nyonso ezali komona ba Léopard ba beta finale parce que la dernière édition ba Léopard ba se retrouvaki na demi-finale. Kinshasa eleki partout. المنافسة. شكرا جزيلا لك سيدي، نحييه. شكرا جزيلا. Mikolo leki CAF abimisaki liste ya ba joueurs africains nominés na Ballon d'Or bozwa ba détail na élément oyo. Confédération africaine de football CAF en sigle bimisaki liste il y a 30 nominés na Ballon d'Or africain Mikolo leki. Il y a 25 joueurs évoluant au continent. Naba nominé à Ballon d'Or africain, nous retrouvons des Congolais, à l'occurrence Yannick Yalabolassi, sociétaire à Everton en Angleterre, et Cédric Bakamoudi Bakagol, joueur à Villarreal en Espagne. C'est une grande fierté pour le football congolais, mais il faudra retenir que dans la liste wana tozo retrouvé le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, Oyazali, tenant du titre. L'Algérien Riyad Mahrez, meilleur joueur du championnat dernier d'Angleterre, remporté par Leicester, le Camerounais d'Antalya Sport, Samuel Eto'o, le Ghanéen de West Ham, André Ayou, puis Bwana Ali Samanta, le Tanzanien de Genk na Belgique, pour ne citer que ceux-là. Dans la liste, il y a 25 joueurs évoluant au continent. Tozo retrouvé 5 joueurs évoluant en RDC, dont 4 il y a tout puissant Mazembe, entre autres. Joël Kimwaki, Meshak El, de nationalité congolaise. Salif Koulibaly, de nationalité malienne. Narenford Kalaba, zambien. Puis Moko ya ASV Club, à l'occurrence Joyce Lomanissa. Dans la liste, et Sengeli Koyeba que le club sud-africain de Mamelodi Sundowns a aligné 5 joueurs suivis de tout-puissant Mazembe. Oyo a aligné 4 joueurs. P. Wydad Club Athlétique de Casablanca, Nazesco United, Bango a aligné 3 joueurs chacune. Kasi Nazesco United, tozo retrouvé Congolais Moko na Kombo ya Idriss Mbombo. Il faut noter que ça fait plus de 3 ans que les joueurs congolais se retrouvent dans la liste des meilleurs joueurs africains. Cela prouve à suffisance que le football congolais est en puissance. La saison passée, Bwana Ali Samanta nde azwaki yango tango azalaki joueur ya tout puissant Mazembe. Bonne chance na ba congolais nyonso membo bosanate ke Kinshasa et l'équipe partout. Actu Facebook oyo bokolanda toujours et encore bozwa actualité ozali ko dominer na Facebook mokolo ya lelo. Tobanda actu Facebook ya lelo na ville morte oyo bakinoa ba observa ki lobby mercredi 17 octobre pour na politico.cd. Oyo a publié photo à lobby que carton jaune ezalaki na ba forme ebele. Pour na ba internautes oyo ba commentaire ezangaka te ba misusu ba lobby to fandi na ndako pona intérêt ya mboka. Ba misusu pe ba mituni bo fandi pona ko banga to ba respecter. Soki awa na Kinshasa tout était calme na Beni na Goma ezalaki bongo confrontation entre la police na ba manifestants oyo bazalaki contre accord oyo ya cité de l'OIA. Kakana oyo etali accord wana Radio Okapi a commis que Ban Ki-moon a zui bonne note ya ba accord wana. Président ya Union africaine Idriss Déby aza satisfait na ba accord. Pour na Vital Kamerhe a lobby plus question ya nouveau dialogue. CAN Gabon 2017 depuis lobby ba groupe eyebanaki RDC aza logé na groupe C a kokuta na bongo na Maroc. Na Togo, na Côte d'Ivoire, selon ba commentaire ya ba internaute ba lobby que tout est compliqué na ba groupe tout, donc yeza bitumba ya banzoko.
kasi na soirée wana bazalaki kotanga ba année oyo chaque mboka ezwa trophée yango Jeune Afrique a publié photo ya ba ancien léopard oyo baza dans les oubliettes eza pasi pe soni. Et Maradona a interpellé pour la fraude fiscale na Italie, mais il a clamé innocence na ye, ba internaute baza komi tuna, ba star ya football, ba komi na épidémie ya fraude fiscale, Mundele a changé jeu. Tout ce qui sa actu Facebook ya le long na photo ya leader Maxime Mona Mama Marthe, ba simbi kopo ya jaune. Ba internaute ba mituni, yangonde carton jaune to ba uti kaka komela chibuku. Facebook oyo tokomona on dirait oyo ezakaka ebandeli ekosukela biso ndenge nini mais ezobimisa bango nyonso kala mais kala makasi Kinshasa eleki partout. bozalaki ebele mpona kolanda magazine ya mokolo ya lelo ekomi na suka botikala toujours connecté branché scotché na bachaîne partenaire na biso bokutana lobi na édition ya tani ya mafambo Kinshasa eleki partout.